Alors makambo nazolo batel mezali ba vérité ezaba o ezali makambo minene mingi ebangisi bango tango ebangisi nde bakoma ko benga par-ci par-là po baluka bakanganga ebandaki na muninga na ngai vie na ngai prophète Denis Lesi prophète Denis Lesi abenga apamela kanga makasi agangela ngati alobaka vraiment fakangisa ngai aloba ipe ba makambo yo moko pe oloba yo moko pe o avouer yango la bateviso senga ba pardon ya banzambe ebele oyo saela ke zenza malamu te siko bolimbisa la zongeli donc et après na mona ba banquette comme tina baninga langa moko proche ba comme ko créer ba benga ba militaire et on m'avait fait échapper cette fois là to vanda na ndenge ba ki ko zwanga to kendaki et ba vieux so ba ko benga ba comme lo ba non pourquoi na korema na ko lo ba boye puis bango tout ba abandonner nga pe ba lancer ba pesi nga embargo ba lobi na côté à son église mokoté il y a pasteur mokaza pasteur église du réveil ba longolinga l'église du réveil moi je dis moi nous à sala ba film ya rebelle moi nous azu Oscar moi na biso congolais ba kanga ndoki ba bwaka ba segebele ba zotambola est-ce que tala papa Elvin est-ce que yebi que le lo biso ba prophète na mboko yo ba apotre nzamba ko beta biso pe tokeli felo batu ba bombi ba sambusi évangile na mboka pe mokili ce sont des prophètes koya prophète sakolelanga et je vous dis muta banda makambo le TV benganga na sakolela c'est le prophète de Lilesi c'est master no mais on tozoloba mukola abasakoli mama bengia sakonzo anda kosaki abi mama ya mobile no boy mobile babenga bité de quoi bona mobile te mobile nga yeyo te yo ka ya téléphone mobile abi prophète ko pa ko ndetanga kei kobima na mwasi oyo azaki mwana Saddam moi c'est mwana Mobutu Saddam nani yo azaki na sida nani tango wana ebe asa kufa pe donc tango asali akeba bimina miso ati motekesi batabala poto ba ima mona oloba donc tango ke obima na ye mais oui c'est ça comme Timothée ke salobile tika ba pesi mbongo ba pesi $50,000 pour le bio abima na ye pas confirmer que ndenga zawana azu sida ne biki matika la sida atika la sida. Donc pour dire que ba pratique na bango c'est mabe il faut ba coucher na batu spobika bango na ba prophète ba bomi évangile ba sambusi makamanzam yeba ba faux prophète na ba pratique na ayo samba pona ko mama na pour na coucher mama samba o sene to ala nyoka o na samba keba bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé le lot tozawa puis tozali na matonge merci na bande union tout premièrement ba o bazali connecté na la voix céleste bazola na biso de partout nzela lola tika ete nzamba lola amona bino pe lola et futa bino bien aimé dans les seigneurs bon nzambe le lezo kita na maloba pesi mana to ba nzamba boye to croyez je sois puis avec Apotre Rhema bien aimé dans les seigneurs to mero so anaye bien aimé bon nzambe ezo mero kita elongo na Apotre Rhema abuti ko bima na prison to yeba banani bakanisa ke Apotre Rhema Apotre Rhema bayako kanga ndenge nini bien aimé dans les seigneurs ba message pe mususu o ke babana ki ko benga ya ba menace le lot ozo découvrir yango nyonso tout le kindenge nini kuna esika bakanisa ki Apotre Rhema alongi procès ou comment bozo découvrir tout à l'heure là bien aimé dans les seigneurs un grand merci na filo moko ya motema bivin c'est de homo depuis Londres maman na merdi pe na pasteur Fezamissia la bouche autorisée de l'Éternel nanga moisirik papa topé sur moté na maman Gisèle lou que lo motema ya papa Emmanuel nangambo ya Boston maman mami nzamba lola amonope na papa Blaise mbunga esika bozali na Suisse pe na papa moko bien papa Asso depuis l'Angleterre papa So nzambe ya lola amono papa Asso mbala merci beaucoup tozali na papa na biso Rhema. Shalom papa. Oui, shalom papa Alvin, que Dieu te bénisse. Amen. Et bonne ça va? Nazo on a moi sur la prison. Nangolo Nzambe, ça va Bibelobi ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas. Hein. La guerre m'est survenue mais l'Éternel m'a délivré parce que batum suso ba bimi ko intervenir ngai pour nangaka ngai ba te belé na mikili par-ci par-là na poto ba zalaki kopesa losambo bazo benga même na téléphone bande ko zwaka ka madame nanga bazo sambela ensemble nzamba sungi lelo nazali banda nzamba kufisa ka ba
ba unisoni, hein? C'est un peu ça va. Corriger vraiment bien na mon tour non réussi non, correction T, mais ba pesi toli. Correction T, ba pesi toli conseil dans le sens au moni babwa kakalibanga la mbomo était là. Alors makambo nazolo batel mezali ba vérité, ezaba o ezali makambo minene mingi e bangisi bango. Tango e bangisi nde bakome ko benga par-ci par-là po baluka bakanganga e bandaki na muninga na ngai vie na ngai prophète Denilesi. Prophète Denilesi abenga apamela kanga makasi agangela ngati baka vraiment fakangisa ngai. Pona nini bat na poto na Londres par-ci par-là babenga ki talare mazolo babwazolo baboye na ebisaki vie na linga ka mingi na loba ipe ba makambo yo moko pe oloba yo moko pe o avua yango la batevizo senga ba pardon ya banzambe ebelo yo saila ke zenza malamu te siko bolimbisa la zongeli donc et après na mona ba banquette comme tina baninga la moko proche ba comme ko créer ba benga ba militaire et on m'avait fait échapper cette fois là to vanda na ndenge ba ki ko zwanga to kendaki wana zako sa l'émission na Numérica TV na awa na Kinshasa chaîne biso nationale nde loko ezaki émission en direct ba comprendre ki ba situé place nazala ki ba ki ko zwanga na Botour et c'est comme ça que to kendaki to sambi nde pe ba bengaki yo madame abengaki yo pa ebisaki yo parce que yo mto bengaki kutu yo bengaki et puis a confirmé que naza arrêté voilà. Après bah appelle comme au côté vraiment nzamba sungi et bah viennent so ba ko benga ba comme le bano pourquoi na korema na ko lo ba boye puis ba ngotu ba abandonner nga pe ba lancer ba pesi nga embargo ba lobi na côté ya sous église moroté il y a pasteur mokaza pasteur église du réveil ba longolinga l'église du réveil moi je dis nzambe ndé moka yebi nga pe église du réveil na croyant na ngote parce que église ya ka moko église ya ka moi si réveil za nzambe te donc yo ndongo nzambe otika so côté ya te mende nazo sala déjà bo nazo te ata la balaba na otambo na te na bana na nga na rote ya na lingomba la nga moko na te na ba réseaux sociaux ngayo nazo te nzambe pe na te ya susiko nazo monde après arrestation on a senti qu'on changeait ata na moi elobeli na yo liboso bana ko ba voya ko mata ce qu'on a senti vraiment que les sons vraiment sur place non papa Alvin nalinga komingo moni tango nazo sentir molimo o motana lobaka wana tam susu yelo kwande komoko na Canada na Québec plutôt a komelenga bi papa Alvin Apotre Zolo bambangu mbangu Apotre Zolo il faut pas comprendre vous savez lorsque molimo na nzambe et vandikati ne sepe na le côté au koloba avec force avec rigueur avec courage au pas mela au reprocher au réprimander au sentir esprit moka force pour na côté le mélango et c'est comme ça que tolobaka et dans moment où yo ton nazolo babo nazolo avec beaucoup de regrets c'est vrai et ça li passe regret wana ezanini ezala comprendre que batumabe bazali l'air est grave batumabe bazala mboka batuna lié na bango batuna mela na bango batuna tlata na bango na tambola na bango mais j'ai compris que l'air est grave pour le peuple de Dieu batu baza penza ko kufa to ba ke kati na biso tozala ba papa to ana ba ene to ana ba leki to la ba ndeko o baza ya ko beba bazo bebisa lingomba na nzambe yango moni papa Elvin ko ebisa bana na nzambe boye boyebi o komi temps o sengeli libota la nzambe ezala don ya discernement parce que livre ya Matthieu chapitre 13 ezoloba biso à partir ya verset 24e jusqu'au 30e verset zoloba maître zoloba boy maître lobi na mosali moko aye aloni aye matiti mais mosusu tangu ya kei na butu mosusu aye aloni ivré aloni matiti ya mabe mais na tongo baye batali babi oh mais ezobota maître tala basali balobi maître matiti ezobota yo lonaki yo te mais tala ya mabe ezobota uti wapi tolongola yango maître lobi te bolongola matiti wana te po so bolongola yango eko déraciner pe ba oya malamu tolona eloko de senge to sala totika yango nyonso ekola tango ekokola ekotela na moment o to ekosengela to buka pola kolia yango tokolongola ya liboso ya matiti ya mabe tango tokolongola matiti ya mabe nde ya malamu ekotikala apesa explication lobi elanga wana to pe shawana ezali église ya nzambe
place yozo sambela, place ngana yo sambela, place papa Alvin yo sambela, molandi ozo landa biso, place yozo sambela, ezali elanga ya nzambe. Mais Mosali, c'est le lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Aye aloni, yaye malam. Aloni aye ba serviteur à malam. Mais mososu na butu, aye kolona yamabe. Mososu na butu aye kolona yamabe, za aye moko diable. Aye pe kotia ba oya ye basali yamabe. Donc ndenge tozawa, biso nzamba tie biso, aloni biso na moi. Bozomo na basali, modèle to kambami, to koleli, to outila ba campus pour Christ, to teyami na ba groupe de prière. Mais moment oyo ba papa oyo, ba papa la tangala kibino, kakenza, Soni Kafuta, Kutino, papa Mutombo, lorsque ba sangani bango nyonso, ba sala groupe pour la ba koma ko benga matolo nga ba groupe de prière to koma église du réveil. Batouana moment basali association wana ya groupe de prière, il y a église et longa ba groupe de prière et il ko engendrer le soir ning et botika tina biso oto benga ka confusion. Na confusion wana nde to komi komona basali ya mabe ba yeko bima. Nde to moni batu ba komi koluka ko apparaître. To moni batu ba komi koluka mituka. To komi komona ba pasteur ba komi koluka ba lata malamu. Ba koma koloba o aleki muninga. Yango moni même apôtre Paul azolo bana Timothée na 1 Timothée chapitre 3e à partir du premier verset na 10 azoba basali tala tango zolingo tala opona basali il faut tala bango bazala sobre bazala irréprochable tango zopona ba évêque bazala sobre bazala irréprochable bazala marié d'une femme mais ce que tali basali ba memeli biso ba problème lelo na église au moment bango ce soit des divorcés. Au komona bango ce sont des personnes enflées d'orgueil. Au komona bango basaka bango de baleki. Au komona bango ka bango de basali miracle bango mutu bayina maloba. Yaka pa nanga miracle. Yaka pa nanga nde na opesa kobota. Yaka pa nanga nde ozwa mbongo. Yaka pa nanga nde ozwa bo. Des personnes là basa enflées d'orgueil. Parce que lorsque moi je vais libérer une parole de guérison, ce ne serait pas moi qui la déclarera. Plutôt qui donnera les enfants. Mais serait Dieu, le Saint-Esprit en moi. Ndemute ko fongola mandibule nanga pona libérer verbe oyo ekota et se transformer na mwana tona libala tona mbongo. Moi je suis là juste à méditer la parole. Pona na kende ko enseigner la repentance, la restauration, la délivrance. Maintenant kotala na kati ya bato tango yo tali mosali oyo papa Alvin omoni askomi ko lakisa ya l'équipe papa Alvin na rolata à l'équipe papa Alvin à l'équipe songolo pakala na nombre de personnes église na endeza kitoko église comme ça des personnes ba kotise libiso ba ivré ba personnes ba kotise libiso ba faux prophète ba kotise libiso ba prophète ba lingi bilamba ba prophète ba lingi kaka mbongo ba prophète ba lingi bituka minene. Papa Alvin oyebisa yo oyebi mwana na nzambe mosali na nzambe akozala mutu oyo akozala sentimental te akozala mutu akolanda o mokilezo kolanda te parce que soko tali na 1 Timothée na chapitre 4e otali toujours à partir du 1er jusqu'au 10e bazolo ba akozala l'évêque akozala désintéressé. À cause de l'intéressé, lui il s'attachera qu'à la parole que Nzambe a tient na monokonaye, nenga taki na Jérémie, nenga taki na Ézéchiel. Et lorsque mutuna yemoka zolo ba boya pa na ngai nazali na 5000 bana repesa nazali na 5000 personnes fola pesa mabala nzamba na lamuki na tongo nzamba lobi na nga boy boko yeba bango ke bo comprendre bino bato bozola nanga que ce sont des personnes oyo to ba biso trouble ba créer les biso mabe pe et engendrer ba féticheur et engendrer ba infiltration ya ba magicien na kati ya église o ba oyiba biso ba étoile. Papa Alvin oyebisa yo bino bato bozolanda nga tango tozotanga biso mingi na RDC je sais pas moi Brazzaville ainsi de suite na habité en Afrique mais mindele pe basala ngo total ngo na banine mais na école biso totanga ba école primaire tozomona ba magicien bazwe na ba école primaire catholique à l'état tout le monde ba magicien ba oya azwe lamba sali boye pigeon bimi asali boye ba biscuit bimi ebi ke tolia ba biscuit wana tolia ba biscuit wana siko to mona la biscuit asali ba rideau boy kitambala boy mouchoir de tête boy pas et bonga mi biscuit bonga mi sardi ba pesa biso tolia bazwa yango wa to biso tolia mi sunya bato to yebi so ki tolia nini to yebi ba pigeon to simba ba demoni ba prena corps ya pigeon ba prena corps ya biscuit ba prena corps ya sardine
Bien aimé dans le Seigneur, Ozolandanga, Papa Alvin, Nalinga Koyebi Sabatuke, l'air est grave. Na moment où Christ a dit que basali na ye ya solo, basali lokuta pe bazali, mais apôtre Paul a pessibiso ba caractéristique na bango na 1 Timothée 3. À partir du premier tina 10 mazolo bake, to kotela bango na orgueil, to kotela bango ba cupide, to kotela bango baza bazali baza kolanda toujours biloko mokele ainsi de suite. Soki batali bango Papa Alvin bako comprendre que basali nzambe wana lokuta. Un journaliste m'avait posé la question de savoir à l'obi tokoye bandenge nini que miracle ezali a faux, to profession ezali a faux, tokoye bango ndenge nini. Na yebisi bango. Et loko ni tokoye bango ngalobi au moni que ça soit les miracles ko ça le melo maman zola nanga papa zola nanga. Bakoki ko moni so aveugle. C'est bien beau au moni hein. Mais soko tali bango aveugle on a so ba des gens couleur orange, au couleur nini, au couleur noire, au couleur pembe. Oh Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et yami balé, okomona bango, na ba pratique bazo sala. Bible zo ebisa biso boye. Makambo bango bazo sala tokoyeba ya bango ata ba pesi yo prophétie. Dans la Bible, on reconnaît un vrai prophète par voir l'accomplissement de ce qu'il dit. Mais mouta pesi yo Papa Alvin, alobi na yo lobi oliaki boye. Olati boto olataki boy. Ezali prophétie te bien aimé dans le Seigneur. Ezali parole de connaissance. Mais tikala yebiso eloko za nango même nandako. Eloko yo lati comme sous na yo ba comment tango lati couleur bois caleçon na tina morte. On a saki na yo la chapeau na photo quelconque. Na lobi na yo le diable a la pouvoir à détecter ce qui est le passé na yo, a la pouvoir à détecter ce qui est ton présent. Mais futur na yo mutayibi onka nzambe. Oyebi ba yibaki présent ya Job mais futur na mutayeba ki nzambe parce que Satan yeba présent na afinga Jésus afinga nzambe a opengwa mais futur na nzambe yeba ka revenir na ye il restera accroché na lui ndenge mo pe na yebisi yo pona ko discerner bango tala bango na orgueil tala bango basa ba mis de l'argent tala bango balingi toujours ko apparaître tala bango basali toujours bango nde danger ba ko ba yaka pa ngande miracle yaka pa ngande prophétie et pour le savoir ayez seulement le don de discernement. C'est ça, le discernement, c'est ça dans 1 Timothée 3, à partir du premier verset jusqu'au 10e. À partir dans le livre aussi de 1 Timothée chapitre 4, 1 jusqu'au 10e. Tanga yango, oko comprendre ce que j'avais partagé là-bas dans Nzambe, yango na pona ko ebisa ban na Nzambe boy. L'air est grave. Appelé pour opposer ma question na yo. Appelez si des personnes pareilles bonde la pona yo azo sambe la pona azo parler à langue yo ka langue wana zo lobate à langue wana peut-être invoquer ba esprit ba entité négative et côté se transformer moi tala mwana na yo tam sabota maza a créer toujours ba problème tala libala na yo libala côté o ba prophétie mais libala ne comme ba problème papa mukolo mususu nazo bonde la pona mutu nzamba lobi na mama wana lobi okobala mama wana zui akeko zo mobali prophète wana lobi te mobali oyo azali ayo a confirmer mobali azayo oh molimo nzambe sole na ngalobi akobala kanaye mais yake azui mobali nzela ki akimi na église musu prophète abi mobali azayo na katsa ndako lezaki makofi na makofi donc pona mwasi wana ezalaki souffrance okoki ko bala lobaki prophétie mais tala libala wana bitumba tala pasio ezawana vina yo zalaka na otamsu na mbeto zolela chaque fois mbeto na yo tezotonda ma misu na linko lobanini eloko wana uti na nzambe te la bénédiction de Dieu ne se fait suivre dans quel chagrin. La bénédiction vient du deux mots français latino-française latin qui veut dire bonne. Diction c'est la parole. Linga na katia vina yo zala na ba parole à malam. Parole à malam c'est la personne de Jésus-Christ. Lisez l'écriture de la Bible et tu auras la compréhension de la vie du passé, du présent et de ton futur. Et vina yo ko vivre kimia, libala no ko vivre kimia et en fouillant le péché, en fouillant, à ne pas plutôt fréquenter les devins. Ce qui fait la divination. Kima musika na bango.
po bango nyonso na kata biso baye kosala makambo mabe kata bino bazoyiba bino ba étoile na kosukisa pona to musu papa kosala keso pa kotuna nga na kata makambo oyo soko tali batu wana bazo sambela pona bango papa Alvin bazo sambela pona bino bazo te bino metala bango bazala mbongo koleka bino bango ndenge nini to musu ayaki akala pantalon moko ayela ki bino mikila poto azaka na mwa costume wana metala le comme nango combien. Qu'est-ce qu'ils font ici à Kinshasa? Par-ci, par-là. Talabango, ils sont toujours derrière les femmes, derrière qui que ce soit. Et yomuto pesaka, yomuto zandengeni, talando ozo souffrir, ozo peigner. Pasteur, prie pour moi, je suis occupé, je vais te rappeler. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, retraite, madame, mon frère qui me suit à la télévision, l'air est grave. Comprenez tous ceux qui sont à vos côtés, ceux qui quittent l'Afrique pour la baya flatter bino ba escroquer bino et belle base la pratique magique fétiche et puis voilà pasteur. Mais l'homme de temps ozo betali solozo bangisa bandeko parce que Bible zo lo banabiso verset wana est bien en marque voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Mais papa tant que babilemo wana zo mona n'est pas basala nzambe mususu papa eza oyo kezo bandimi pe bazo mona que non moto na nzambe vraiment ye wana basinya ezo accompagner ye. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Le nom là, c'est le nom de la personne de Jésus-Christ. Donc la personne lui-même croit d'abord. La femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans, il avait cru en lui. Même en disant, le jour où je verrai cet homme, il verrait cet homme que par l'écriture. Aujourd'hui, nous verrons cet homme, Jésus, par l'écriture. Le jour où moi je verrai cet homme, je toucherai le pan de sa robe et je serai guéri. La femme là, c'est dit en lui-même. Bartimée, il a entendu seulement crier Jésus, Jésus. Il avait lui aussi entendu parler de Jésus. Il dit, les gens crient Jésus, moi je le crierai avec la révélation. Fils de David, Jésus. Vous comprenez? Il a fait le complément. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ça, c'est la miséricorde. Le premier miracle de la vie, c'est la repentance. Lorsque quelqu'un fait le métanoïa, c'est-à-dire le changement de mode de vie, ce qui mutwazali ayoki lilo balanzambe alobi nga na yiba na tiki na magala mbala batu na tiki na eskoka na tiki na kenda kanda banganga na tiki na zakala mobali yo mena yeba na kenda basukola nga na tiki po soki basokoli yo c'est que libala no ndongo zwi yango eza yote mukolo mobali azali mais yo donc mobali wana zaka yote po zoe na kisi nga na zakala nzungu boye kisi bona tiki métanoïa wana changement de mode de vie déjà c'est le miracle pour toi. C'est décider à croire à Jésus. Ceux qui auront cru à mon nom. Là maintenant, ils imposeront les mains aux malades. Il y aura si malade ça kaka miom. Ba benga ba miom de ba oli musango. Nga combien de personnes ba biki na miom. Est-ce nga ba avec le ba mona te ba goitre li morate. Mais je condamne de ces choses là parce que nga mutono ça ba. J'ai des enfants, j'ai de mes filles en Suisse, j'ai de mes filles beaucoup de personnes en France qui m'appellent bazala na nga ba kinda pe bazola ndanga ba benga papa makambo comme nabi. Vérité en Angola, papa en tout cas, papa biso a tout le belé là. Pour dire que ceux qui opposent à papa, je ne dis pas que tout le monde s'en fout. Mais na pesi ba critère maître na biso, leader na biso, oza équipe disciple ya Christ, na apparition, na vision, l'apôtre Paul qui a fait beaucoup. A pesi biso ba critère na 1 Timothée tant azora ole bisa Timothée. Biso to Rolanda linwana. Mais le lino na zate muto alo bakeyaka apôtre Paul na marche na ye jamais to mona zolo bala batu boya bobika mais Bible zo ka musabiso papa Alvin Bible zolo ba l'apôtre Paul azo kota na mboka et moi si moko ba peuple ba moi si moko ça qui prophétesse ba bien prophétesse ba bien prophétesse moi ça la zo ganga bondi bela ye oyo basa basala nzambe oyo basa ba apôtre solo bondi mela première fois deuxième troisième apôtre Paul est-ce que nga sina kota mboka mobabela nga bongo nga fona mikitisa ye mo croître ye mo Christ à croître ye mo sa ba démonstration mais moi ça bien sors de moi sors de ce corps et esprit de bima qui c'était l'esprit de Python pour dire que là batu musu soki o sambeli bien nzamba otalisa oye batu ba komi ba sambela nzambe na ngai o nzamba rema yo zala nzambe non, eza mabende ba mso baloba ke nzambe ya intel abi ki so nzambe ya intel ne zala papa parce que tout le monde a que la Bible peut que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et pourquoi pas que Mikolo que soit que mosala nzambe abi pesi comme on a que bosam nzambe ya intel nzambe ya boye
tango balobaka nzambe ya boye libota la nzambe bolandanga ezalaka par rapport ya alliance o mutu wana azalango na nzambe siko tokei alliance esalemaka soki makile tangi tangu Moïse asali alliance na nzambe makile ezotangana tangu libota nzambe ezosala alliance na nzambe na Egypte tomona makila banyama ezotangama bazotia na tango na biso na nouvelle alliance pour Christ akotisa biso na nouvelle alliance faki makila na eloko la mwana na mpate etangama Esaïe 53 tanga yango bien makila fo etangama pour na tokota na deuxième période sikoyo ngai nazana esine makila na ngai tangi pona yo pona lo banzambe langa oh et puis la minute soki makila na ngai tangi pona yo ponga mona olingango te na mikufa pona yo batsoka ngakuta prison wa balandelanga to yo kanika to boba ona tanga zuba kombola bango te mais na pesio to lobi makambo po komba po to parce que to koma place ni il faut que la pesa bino ba caractéristique donc ndanga toza a ngana ko kufelo te muta kufelo ka Jésus Christ biso nyonso na période oyo depuis Abraham Isaac pe Jacob toza na deuxième alliance autokota c'est l'alliance de Christ. Parce que que ça soit Abraham, Isaac, Jacob, incarnation, image à Jésus et Moko. Et lorsque Jésus lui-même a accompli, il a abolir, mais je suis venu accomplir. Donc, Yemoko a à s'offrir en sacrifice pour la deuxième alliance. Mouton, ton rebelle là, ton esprit, ton rebelle là, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Parce que Yenda Moutazan Zambé le meilleur, Yem Tazo changer ma vie, Yem Tazo sa biso. Bah, et c'est un peu kimia. Là déjà je vais saluer maman Myriam à partir de France. Maman Myriam merci beaucoup bien-aimé dans les Seigneurs. Merci beaucoup apôtre. Numéro et apôtre beaucoup bien beaucoup en contact bien-aimé dans les Seigneurs. Un grand merci na papa na biso Alain ou ya dit gérant ya Awa, ya Flat Hotel Piccadilly. Donc ce qu'on lingo l'exaba séjour il y a bien Awa on a kin bien-aimé dans les Seigneurs et Zara na Flat Hotel Moko commune de Kalam na quartier Matongé croisement lokola makouloir en tout cas au cause à l'est na Flat Hotel Piccadilly nalinga kikoloba na ba oyo bazolandanga lisusu boye tokeba na ba oyo bazako yape na mikili na poto bazako okomona bango bazako loba kolie eloko boete kolie eloko boete tanga na 1 Timothée 4 1 na 10 on comprendre bakoyana ba enseignement lobi kolie ambicité kolie anyamate kosala boete faites beaucoup d'attention parce que Bible lobi tout est sanctifié par la parole et Christ lui-même azoloba oyo ezokota na munoko ya mutu esuyaka te parce que tant Christ bayoko kuta ye azomela et pas azache balobi oh mais yo ndenge ni ozomela ozolia pale abino mais oyo ezokota yango te esuyenga mais oyo ebimaka kata yo kotonga kofinga lolendo nde eza kobima alors lorsque des gens de personnes baza kopekiso kolie eloko bote kolia kebala ba religion wana kebala ba pratique wana kebala bato bala banotama ilikola télévision oyebi mutu lokola mama Myriam avanda ya awa kaka tant tozolo bato baza koloba ebi bato mususu baza kofinga to comprendre te moto alobi ba azosambela pa ya bandekole bazosambela pa ya papa papa la biso sumbela na respectake mingi. Vous savez la sœur Myriam avanda babengsa ba prophète Jérémie Mayemba pauvre akufa na asakola biye ndoki ba prophète Madilumbu baye ndoki bamelise ba mai batie ba matiti je me rappelle oh ya lemba oh Myriam ya lemba mais ye walat parce que maman ben kinga une fatanga yoka émission mais prophète Jérémie Mayemba mosakoli abetanga lisako papa quartier mobi komi mobi ya lemba bakoma mona ndoki yo posa ono zola de tom sous prophète bo basakoli ndoki mais yo mokatsa conscience ndoki te et cette femme avait des problèmes na mutema na ye ba melise ba sale ba makamande na ndenge makenda pa mamolangi ba prière kaka ndenge azosambela kuta la mamolangi te kaka yepe lokwa femme aperte sa o nzambe asambela la guérison lelo abota mwana azala mikila poto ndoki ala poto ndoki lo abota mwana asala ba film ya rebelle mwana azuba Oscar mwana biso congolais ba kanga ndoki ba bwaka ba segebele bazotambola est-ce que tala papa Elvin est-ce que yebi ke lelo biso ba prophète na mboko yo ba poto nzamba ko beta biso pe tokeli felo batu ba bombi ba sambusi évangile na mboka pe mokili ce sont des prophètes. Koya prophète sakolelanga et je vous dis muta banda makambo le TV benganga na sakolela c'est le prophète de Nilesi c'est master na mais on tozoloba mukola aba sakoli mama bengia sakonzo anda kosaki
Abi mama ya mobile mobile babenga habité de quoi bona mobile te mobile nga yeyo te yo ka ya téléphone mobile abi prophète ko pas kokosi. Combien de prophètes ngande na vandi boy papa Elvina na likaboye sakoli na parole de connaissance. Donc yo otuna nga loba apôtre sakoli nga tuna nga na otuna apôtre sakoli. Au moins pour que c'est ça yo réponse nga siko yo ndenga ça otuna nga nzambe ngapela biso mama papa OK poto est-ce que vraiment nzambe mutayebi singa nzambe ba oblige akaye yo ba master no bazala ki ba Jérémie Mayemba personnel Jérémie azobeta lisako tikotake ba Thomas Silas ba baby Silas azobeta lisako mama nazomo couleur sous vêtement na bobo ezo taper juste ba master no kaskindumba ndenge na ba kaleson yango tolobi ezali donc ba milimu parce que ezaki bongo tozolo ba ezaki bato tozolo vala bango tozaki ko croire que bango bazali basali ya nzambe mais ba pratique bando semso ba bima to ka saka ndo ba demo iso visiter bango nzoka ndeta bazo kufa to comprendre ba famille bango c'est au chef coutumier ou azali na magie songolo ou asala ki bona na Nigeria ki bo initier ko ba passer musu ba papa la biso ba papa évangile Jérémie Mayemba ba évangile qui s'amène ba ka ba somme autant ba évangile de nani comment prophète Jérémie Mayemba ba tina ba ko sakwa chef coutumier tala na mboka la bino tuna chef coutumier soka azala mboka na ye na village na epondo ke ou ta place mso ya loka mutu faut yem taper permission donc ça peut être un voyage obeta ki pe lisolo ya nani Thomas Silas kutu baba ko kana papa we mate personnel Thomas Silas azana nani papa apôtre Silas ben sos kasanja azaki nde moi mobali ya mwana liboso ya mwasi ya nani ya papa we mbate na Amazon ya onde papa we mabwakela ki libanga na nzembo ya Jésus ba kozwa ba sala mabe senga bablan papa aselele ba émission le bina soka mwa komi boye parce que comme ene ndetanga kei kobima na mwasi oyo azaki mwana Saddam mwasi mwana Mobutu Saddam nani yo azaki na sida nani tango wana asa kufa pe donc tango asali akeba bimi na miso ati motekesi batabala poto ba ima mona oloba donc tango ke obima na ye mais oui cela ça comme Timothée ke salobile tika ba pesi mbongo ba pesi $50,000 pour le bio abima na ye pas confirmer que ndenga zawana azu sida ne biki matika la sida atika la sida ya nde Timothée ke sabandole kala miso ya muto presse oyo azare longiloko ba bazali longiloko wera boy azape la poto boy journaliste wala nde Timothée révélé on a ba miso le kala baraga à l'époque donc pour dire que ba pratique na bango c'est mabe il faut ba coucher na batu spobika bango na ba prophète ba bomi évangile ba sambusi makamanzam ya ba faux prophète na ba pratique ayo samba pona ko mama na pour na coucher mama samba o sene to ala nyoka o la samba keba. OK, to komi na suka ozali na bango ba Timothée ke se bani mais Denis les azo regretter na mama ozolo bana parce que le biko ozala master yoka ozo ko zela prophète Denis qui masana bino ici là s'il vous plaît évangile c'est Denis si je te respecte beaucoup na lo bana yende batu botinde atala tala makambezo leka na lobi boy na yo persi pumbulu mutu ozala Londres kuna ba vanti bo sala on la tu connais tu es un fils pour moi. Maintenant, l'obanayo, tu connais là où tu peux me prendre. Au yebeskan toko kuta. Donc, aventure, bo sali kuna ba Silas, na ba Denis les kuna ndo yo se église wana ngaba na kanza, na salle palais royal wana. Donc, ton alo balo persi pumulu oye bato ba yebi. Ngana zo ba po mto benga kai. Ngana lobi boy. Na sana respect na ye parce que azali na kata ba vio ba bimaki ba soni kafuta. Génération montante prophète Denis les abimaki pa tsaki loyenge a s'imposer pa côté kiri na bango. Mais tout est là après on a et boti ba mabe donc to le bi que génération ça qui fouti na makamo na zolo ba na auto sala ba conférence na prophète Denis école dit savoir yemo ko benga na zolo ba makambo ngo na misu na ye azo bate me comme na bate ba comme ta songi yango comme ba funda nga to sambali kamni non ba nanza bo sambela pour l'apôtre Rhema to lo ba vérité so to kufa bo sambela pe pona ngai vérité e kozala libérer. La Bible a dit si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. To vanda kina bango to yeba ki faut to dénoncer. Apôtre Paul a vanda kina ba susu na ba vanda kina ba te belebele avec ba gamale tout ça ayeba ki vérité. To vanda ba to yebi vérité to dénoncer peut to évangile nzamba. Nzamba pambola ba tuneso bolandi biso. Nzamba bikso la maladie ozanango kaka ndongo sondima Yesu wana asa la solution ba problème na yo. Yesu wana consoler vie na yo. Yesu wana ajouter connaissance parfaite. Ya
musala na ye na kati ya vie na yo pe okumisa nzambe pe kombo na ye etombwama. Merci beaucoup. Na bonzambe lola ezofuta bien aimé na bino nyonso tu bolandi biso tozali au milieu du village bien aimé oyoki makamo prophète Apotre Rhema alobi so on a posa ki oya ko démentir que oya alobi ke eza lukuta oya opesa droit de réponse plateau ezawana toko yambao vraiment bien aimé dans les Seigneurs tozali au milieu du village bien aimé oya lobi etalikara yemoko bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to loba nzama boye to croyer du sous bien aimé tozali bien makasi merci.